Voilà, vous servir, c'est notre devoir, amis internautes. Bonjour. Partout, vous avez eu l'occasion de nous suivre sur EHP Média à travers cette émission. Micro libre que moi, Jenima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, Baxelanga Giga de la presse congolaise, et puis Glada Love. Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, Honoré Ambelabino, le porte-parole compétent, Moutoua Oumeli a travaillé, donc, fidèle, na fait rigoler la justice de Nia, c'est garçon plaisir. Donc, hier, au Bête la Bisso, tournant le Kindegenini, Moscou, Tanzanie, Angola, bah, voyage à faire rigoler la source, parce qu'il y a un coin d'avoutuka et les kabelé. Alors, on a ça, non, merci. Na Dede Miongo, moi, mon ballon m'a fait belé, m'tobe nanga image. Et puis, je salue, donc je salue maman GH, la maman de cœur, notre maman, et notre boss Edo Amani Production, le boss de EHP Média. Je salue JB Kumaluta, un pétrolier de Dallas, pétrolier qu'on a Dallas, voilà. JB Kumaluta. Et puis, je salue la famille Ndombasi partout, Bozali. Na France, na Belgique, na Angola, partout. Na nombre de familles Ndombasi. Je salue maman Hortense. Maman m'a passe depuis Kinshasa. Na beau sanité Tontine Clara depuis Hollande. Na pesio ba gros bisous. Alors, nous avons déjà invité Nangai garçon plaisir. Garçon pesarabi lengi. Donc, Audrey Moli, na moni salinga bien. Donc voilà quoi. Garçon plaisir, boni. Ouais, merci vraiment, gros bébé de la presse, garçon plaisir, yo mutu ya makambo. Vraiment. Moni mutu makambo, garçon plaisir, ba kwenda futuka yo ti bangola, ba nini siko bwana ki. Ouais, donc ça vraiment orchestre lelo vraiment na kata Congo tant bazo tanga vraiment orchestre voyageur ezana biso batali boso poto numéro 1 poto za na champion d'Afrique. Donc biso ndeto za likolo ya orchestre nyo na kata Congo. Ouais. Oui, que trop. Qu'est-ce que j'avais dit que ça la boye que bané bimi. Bana que ça faisait bimi. Toyo kate kona, on te pas baninga sur l'équipe que bina et bina maté ya. Gros bébé de la presse, moni aux orchestres makambo, aux orchestres morote que ba jeune talenté, aux orchestres ya makambo nandenga ko sakanate ceux qui nazo yebisa makambo qu'est-ce que j'avais déjà ça na minute yo. Ils a makambo donc toro rappelera batute neto lo bara que MSF prépare à ma place. Donc biso to on a tenté à lo bara, ngana ko linga vraiment tambusa micro au solo lana public bangonde ba lo ba po public na biso Kinshasa ba ko sakate ba batu ya vérité. Mon atanga kala. Facebook est à la raté, WhatsApp est à la raté, Viber est à la raté, Instagram est à la raté. Le monde est développé, YouTube est à la raté. Donc le monde est développé. Sali maramalu kuta, et vous l'accès au sali lukuta. Qu'est-ce que j'avais dit? Les 9, on est bimato comme les 15. Notamment Nanzela, faut sentir ma fanatique. On a olingana poisson d'avril. On a olingana elanga. On a olingana moteki mbala. Message capté na 5 jours ya pamba disque qui toko. Qu'est-ce que j'avais dit ngana zo benga ngo levir du jour au jour toujours la muka. Donc ngaso na bimatso na la muka na tongo na kutana mutu. Ah ngami kolo na on se pe na poisson d'avril. Ngami kolo na se pe la na umela. Yo pop moto yo katipso apto apandisang. Yo oza mutu ya makambu meka ko tambola ka atana ba quartier solo na ba ya ba ko expliquer yo baloba l'impérateur de la rumba congolienne oza leader incontestable mutaleki na mboko azate. Pour na makambo bankunga na ebita artiste oyo lelo na kata kinero ganga na ye. Pour to beti ba rumba. Qu'est-ce que j'avais dit? To beti album oyo eza album moro boye lelo yo. Ba papa bana ba se retrouver na ba maman biso beta album ya bana mikete to beta album etika laka ya mona ba biloko na biso ezalaka make oyo papa oyo fait na biso papa chéral ba œuvre ba biloko na biso etika laka ba biloko na biso leka inapercité l'occasion de jugement so ezo sala makambo senga ki faut sala so tani nzembo loko la jugement so koti na kati ya boîte. Bah, on a 6 fois. Hymne national, je confirme. Si na l'église, bah, on a nzembo na jugement, ça déjà bah si na bénédiction disque na biso zotambola kitoko ya rosaranate, na minute vraiment battu à côté ya Djoubek ba benga ngai Didier Chombo petit Jésus ba benga nga côté wana vraiment à ça qui soirée na vendredi ezala qui vraiment des gars donc disque zoteka mana Djoubek na ndenga rosaranate. Côté ya Lubumbashi ba benga ngai vraiment côté kuna mutaza wana bienvenue makanga la paix, disque zoteka mana ndenga ya rosaranate lokola madesu.
Donc côté Matadi donc il laisse tomber. Bon côté Angola donc il y a Osakana route. Na Paris ba Bera de Prince des Amunda, ba ya Dada ba Aliwana ba Cherigo la papa d'histoire donc Moussa les osala makitoko qu'est-ce que j'avais dit kitoko. Voilà garçon plaisir toki ba rumeur ba filia ba rumeur te onto luki o peno lo ba peut être la vérité. Ba bi que non fait rigoler la tema assez qui en son ndenge ba Olivier ba Kei ba Clé ba Kei ba Tade ba Kei sikoyo lelo yo yepe kuna Risa Kei Blaise créateur pe akin anga kota maison mère. Ouais donc mon information sur le bawana pour le moment nga garçon plaisir mutu ya makambu na ebi information ta mon côté mais Blaise na ebi ke ayaki ko déposer lettre na ya démission et pas ya CG Vasco Mabiala mais dossier na ils en a département ya CG Vasco Mabiala ils osenga ke il faut attendre ceux qui a répondre que à Longwe soit répondre était wananga naza pour na kolobela yango te omoni TV Zambeli ya minumi balé et Matsarape Kitsaka donc naza na information sûreté pour que pour na roya kolobake Blaise à Longwe donc dossier est na département ya CG na biso Vasco Mabiala na siso ba pesinga accord wana na koleka pour na ko informer public au tout balingaka biso au tout balingaka patron nga l'impérateur de la rumba congolienne que animateur Blaise créateur à Longwe azali susu na bisoté pour le moment nazana et l'information te ya koloba pour na risque matadien bon ba wana on yosto yo ki wana za ba rimer moni o eza orchestre lelo yo ke na kati ya Congo batutu ba enviara yango moni nga na barelo mo na lo barelo moko bo na ba mission yosto moni nga il garçon plaisir lelo yo so na Longwe pa ya patron nga faire gola l'impérateur de la rumba congolienne na za orchestre nga na ko enviété nga so na Longwe lelo na kati orchestre oyo vaut mieux na créer cop mo bo na sala qui n'est pas orchestre mon orchestre nyonso mona na Congo biso to leki bango Risque Matadien na yebi yo yebi ndenga yaka orchestre ti lelo yo vocal kaka moko ya pamba lelo et puis c'est 3 mituka so tali ndako Risque Matadien vandaka na yebite Risque Matadien a roluka ke un jour à Longwa a kende sika ke ko souffrir le sunda na ko souffrir liboso eza ba rimer eza ba fausse formation za lukuta Risque Matadien azana kati orchestre na ye ndenge Batu balingara. Garçon pesito chité batunayo mabanga. Mbote pas fiston bala boss papa na Chanel toujours gaz na gaz actir bombongo xil nongo tata mwasi ya bana John Grass Coco Swag na kati ya pana mawana na pesi mbote pas odi banga makila ba champion mwana poto ya solo Alain Ibanga Alain Miezi héritier fois match congolais mutu ya makambu o Alexei ke aza mobali arutika la mobali asombi chanson mobimba apprivoiser au leloyo et comme hymne national na babar zo bête lokola likamususu donc na pesi mbote pa ya bana tu ya Paris côté ya Belgique Nathalie vraiment na pesi Fanny Mouko donc bambote siko zali na pesi pe bato tu balingaka biso tu balingaka la bonne musique Bera de Prince des Amunda ya Dada Cherigo la papa d'histoire bienvenue Makanga vena biso JP Mingia et Domu Zamba l'intouchable merci na yo na ndengo ya mbinga merci pe na batutu donc album na biso qu'est-ce que j'avais dit ezo salara makambo senga il faut ça là lelo yo tout le monde d'accord bazo mona ndenge makambo qu'est-ce que j'avais dit ezo sala na mboka oyo bye. Voilà, tu as un mec qui garçon plaisir mouton kala la marambo donc espérance est belé donc ngai na pesa kabino merci bolande biso donc derrière la caméra c'était Dédé Miongo et puis à la présentation gros bébé de la presse congolaise Jemima Ibele maman GH la maman des cœurs la maman hein maman bane belé quoi maman il y a Jemima Ibele gros bébé de la presse congolaise maman il y a EHP Media et notre boss Edo Amani Production je n'oublie pas aussi Tantine Clara depuis Hollande et puis je n'oublie pas JB Kumaluta, un pétrolier de Dallas, c'est balobi que non, le boko épée ça sera jamais bakatangolo, on continue qu'à bon po, tinasuka bangonde ba olimbanga. Donc d'ici là, portez-vous bien, nous retrouvons prochainement. Alors bye bye, hein, voilà. Donc c'est ça quoi, bye bye. Je n'oublie pas Dédé Miongo. Nabi bye bye, mais nabi nena bosana Dédé Miongo. Maman de fait belé, maman de fait belé. Donc je te dis merci pour la image. Donc tout ça, ça la